bon souvenir dans Zobozi la guise ngai au moins l'agressivité mon boy on a la nango kobeta penalty ça balma oui alors au pointa ta garder à Kanya au côté on a poto na ballon donc les dégagement mon brutal que non penalty faut remettre en système balma au zongi penana garder ba bona autant je suis dans la tactique be donc te skill au pour moi donc ya bilo mo somo ya musika ta ko point donc somo wana donc on a agressivité somo wana et ça tactique à Bopunza il y a ça le mettre la mettre il y a tactique, il y a agressivité. On se pose sur la yéli au bénin d'un coup d'eau. On remet la maman à Koufi. On remet la bambila. N'est-ce pas la bengi ça va soda. Côté et le roi. Oui alors bénin sur le bambi au bambi. On bénin au pénal tabal mao. Songi pénal à garder maman et sur le zunga kotoyo. Donc on a au Koufa. Donc et tout travail des tactiques de jeu, le système Al-Qaïda na benga. Le ministère intérieur Al-Qaïda. Donc il y a beaucoup de travail dans le plan on a tout le monde n'engagé donc il y a beaucoup abominga la musique zoboza tiki biso 001 quoi nya se banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo Congo grande le bel wata mais pendant ce que Baptiste tout Bangini. Allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu qui tape. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous années na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1. Dieu a donné, Dieu a répété, cher ami internaute, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Tebabango, avec Yves Iban, tous, quand c'est à la fin du directeur des infos, la figure de vaincre. La série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Raph Ngindu, sans oublier, Raïs et Kang, le Sipa pour caméraman, ainsi que notre cordon qui est Serge Piana. Voilà, donc je pense que vous avez déjà compris que toujours le Belama sur le de Konam Zobozi, parce que Zobozi a toutes ces capsules depuis Angola. Il y a eu un témoin oculaire à Marambo, ils allaient bon bandeko so migeniema na bandeko so refrain ngunda journaliste na kati Angola bango bazo kita ko so na Zobozi et puis ba yebi suite ya mort na voilà le tobaki étant que directeur des informations tobaki to luka information na source to so na bandeko ya G7 au bazali bongo ba travailleur et pas ya faire rigola et puis to zo ta ya ko so na ba ngonyo surtout to yeba vraiment ceux qui sont souciés de Gonabango. Voilà, très bientôt là, tu comptes la carte pour que tu sois na biso, na bango, tu sois na bino pour que tu yeba masolonini, souci nini au bande goza nango pour na moya de Gonabango c'est possible. Donc merci à toi, Alex Mbouini Paulo Evert, ça d'autres là depuis Londres, la Bossanité, Galba Pelewe tout malangwaka, donc Samuel est fils et la Bossanité, les vieux courses à 2000 couleurs, il y a même de choses là sans oublier Fifi Masaki dit Paola là dans Schengen la baronne maman la prince bateau à la biso plaisir à toi na impresario Claude Ndomasi dans Bossanité ma bise qui a quoi ma bise plaisir à trop et toujours les l'ensemble la biso na bino donc très bientôt là bon mona obsèque ya maman la biso Louise on ta kotika biso azali bongo maman ya ndeko na biso ma bise qui a quoi ya impresario Claude Ndomasi on ta bon c'est vraiment ou ça très cher et pas la banque donc sans plus tarder Tokolinga tokota directement tokende solo là na bande konabiso ya G7 pour que et ça la plaisir aussi na ndeko nabiso kaba on tiko na les champions na kata Switzerland na Bossanité Souve Maréchal Iyesa na kata Dallas hein restaurant Yolezo. Voilà tout qui est déjà na bocacité toujours il Djibol mal mais c'est le Pékiroun Valère Ketchine Valère Balopon on kata Kinshasa et sans oublier hein Balobi le sommet du Canada Jérôme Koulo sommet du Canada monté MSB Babo la patron la force de réaction rapide et sans oublier hein donc on a biso to bien tout seul tangazo immigration canadienne c'est parti au Congo
Donc, tout ça déjà dans Makaous, et puis tout ça dans Charlie, Manzaka, et Bourgeois Blaise élément, Bourgeois Bercy, moi, Bourgeois Bartis, c'est tout, Baza Awa, et parce que Basolo, il y a un Bangozo Bozi depuis Angola, Autotikabiso, Makaous, tout le temps, moi, témoignage, et puis Sangotan, Oyokaki, Ndekona Yozo Bozi Koufaki, Ozalaki, Wapipo, Nanya Informaki. Donc, premièrement, on va présenter ma condoléance à la famille biologique. Il y a Ndekona Zobozi Bopunza, Bopunza, voilà combat tactique DG. Pour aller Bopunza, et puis tactique au tournant sans naïe. Hier, Azala y batali bosso, bataille croyance nanga. Tant qu'on a le Moussala pas le padre. Hier, Moutaï venant au côté de l'ito et Mokonzi. Presse, Moutou a nos pounds de la rédit. Oui, un bon combattant, on a côté de la mission, son naï mangaba. Il y a Balatino, il y a solo Bambaridi. Il y a la télé trop visibilité, on sent la bien. Donc, on a tout qui ça implique le lutteur au contribuer à Kananga. On se comprend. Et puis, tant que on valide dans le boulot, tu commences le rôle à passer en Anaï. Donc, comme ce qu'on tactique sur une mission, pour ça, on a les bossons, les gars, on affiche ça, c'est interdit dans la TV. C'est là, RTG, mission, tant qu'on ne pas. Présentant affiche, ah. Et puis comment il est tactique, donc presse, le rôle de Makaous, alors bah très bien la télé, il faut tous les gars naï. Bah tout bien à ça parmi bah tout bah martelagi histoire nanga vis-à-vis des médias pour un mouvement. Donc ça na souci mingi na pour na ebi tout ça bah tactique ne belé. Donc témoignage déjà ils ont nenga ndoulé, yana nenga ya Greco, yana nenga lisolo. Pour s'opposer à la Moutumoro, na ebiso, a ebi solo. Nazo se rappeler la témoignage moko et kanganga panzi o alingara mega salanga première touche nenga la soboke tactique de jeunes ya tol ya système. À l'époque psychoté, à l'époque to benga siko Jono Gusto. Na pese mbote ya moko amikili. C'est mo ya to banda mouvement amikili Jono Gusto. To benga to te mission après 13 ans nini o bokota Alda. Beaucoup commandé mon dame mon mail. Ah, to kota Alda, na biga to to soli na mudambongo, abi to kota to lia to mela, na commanda mama na burger gaya. Si on a la sobosi, abi si mo miana o yela ma ya mulenga muke. Si on a ko la sigo idéologie il y a tactique. Donc mutu asali bo bwani, pour son producteur il y a refu de le mo amai, mais nga fumba na burger na tika la comment. Donc, nous avons calcul. Tu fais dans 2h37 producteur voilà ya gâté. Donc na biso ba mo singa biso facture. Ya yebela. Ayi bisinga bena maka osaneni. Futa mo ga na nga na futa mais bi position de valeur. Ah nga bo punza. Tanga osona nga bongo to tala boye. Yemo ko mona producteur azokota. Na tala ga abengi momi yana. Oh, c'est un hamburger, c'est un boye, c'est un boye. Oh, nabi mutu nga futa mo asuna na ba sami so na mo producteur ko to nabi ah. Donc so y tactique agrego ba tini bido ba wela na ko so bilo aminete. Donc na so ba tactique moko ye mo apene nga lo mo bilo ko keba mutu ba ro yate. Donc ba tactique. Donc to ça ne ba mo bisiki moi trop so bozi. Ay ba yana art de parler ay bi go solo là ay bi tactique des jeunes dans ça en tout cas et ça n'a pas si pour loin de tout ça l'année passée. Tout ça là il vient tout le canal sera le rosa matala mpandima ga uzomonia les ans obi shada munanga derrière le batala mpandi donc na souci mingi la mutema po avant kufa na mona gi na no sala de mission toujours intervention il y a les padres les boss mongo vous comprenez et déranger vraiment ma casse yo za rapembeni na les padres tango yokaki les pas de temps encore qui est de connexion sur Bosia Tigibiso et puis nini mutabenga za la skoni mbuza la skoni benganga bana badada mukuna hérité voix manangola ba Jimmy ba benga et puis voilà donc ma fils qui a là député national le vice formidable donc batangola tout ba ebi que non moko na biso ala en tout cas ba déranger ngai donc sakanati donc tant ba benga ba expliquer nga donc j'avais des larmes aux yeux pour ala muto yo ka masolo na beti ya masolo mo akati ne to zalara
tosala ne bamakambo ebele et puis soki toza na Angola toujours azalaka na biso toujours azalaka na biso malgré baproblème mike ndenge ezalaka na famille on est les humains donc ça arrive voilà les pas de la zone banini parce que bandeko misusu ebele balobi na ba public aussi na ba porte-parole babi faire bazo à charge jamais ya ndeko na bango parce que votre travail na bino bombe basala que G7 ezala mais ça te un message ils ont lancé na patron na biso muta futa biso muta no futa bezobuzi et puis voilà na mutema au patron na ngasa nango donc na limité à rotika zobuza qui est inaperçu sans que asala moi geste moko boye pour honorer mémoire na ye na ndenge azalaka na biso mauvais souvenir bon souvenir nous allons prendre zobuzi pour que toi aussi ça na yo et puis c'est numéro de téléphone et puis mbote na bandeko bata donc bon souvenir na zobuzi la gise ngai au moins l'agressivité moko boye o ngana ko na la nango kobeta penalty sa balma oyo alors au pointa ta garder kanya ko kota nango na poto na ballon donc les dégagement moko brutal que no penalty faut rebeta ngo système balma o zongi penana garder ba bona o tam se swinga la tactique be ba te skill ko pomboy donc ya bilo mo somo ya musika ta ko na point donc somo wana donc on agressivité somo wana eza tactique ya bopunza ya ça le va mettre la mettre ya tactique ya agressivité o sobozi sora yeli obena na ndaku do orobela mama na kufi orobenga bambila ndenga na bengisa basoda na kota eloko wana oyo ala pena soko bambi na obenga penalty balma osongi pena na gardien ba mama eso zinga kotoyo donc na okufa donc to travail les tactiques de jeu on système Al-Qaïda na benga le ministère intérieur Al-Qaïda donc yé mutu to travail ne ba plan wana so moni ngezana donc passe na mutema voilà mbote na bandeko et puis numéro de téléphone et ça va bien numéro de téléphone on a pesa na raté numéro de téléphone on a pesa na raté donc gouvernement la sala ya ngoto sala na bango donc na pesa mbote na stadium ya Metiola na Londres to na matanga webiga matanga ndenge sala na pesa numéro ya ngola moko oboye nga code te mais quelle contribution na matanga pour du somo to so ya ngola kuna donc le 19 le 20 to sala kuna on a déjà bakundi déjà dans notre zobozi parce que quand rebima semaine prochaine ba kuta ba bakunda ba yaka ba tigara fleur to ya bo tigara fleur donc to ya wana to déposer fleur donc ne salaka le 19 le 20 bana ngola to so ya le boss Jean Ndobele to so ya wana héritier fois mobilo ka katantaba donc yebika systématique échange de la skoni mbuza yebisa petite sœur propre Sylvanie Makoso et na bango keno mutama kambazo roya j'ai changé de to sala ngo ndenge salara donc to so roya on a dada mukuna Jimmy et Sabé na pesi bango ba mote ya trop vient ngaro le roi Nguvulu na junior Nguvulu na Luanda ba mote ya trop to so roya donc Zizi Mata to so roya donc bana ngola pendant bango bala ki bena privilégié na pesa mote kana lauréat Gabi Tokodi to so na matanga kana ngai na pesa ka numéro ya ngola transfert ekende kuna Gabi Tokodi il fait le kuna on zo pesa Costa Dieu mais couleur ya pembe Costa Dieu ya Metiola na ebisege so mona boire numéro ya revirer systématique otokuna pour na matanga na Berado le prince de Samoun na grand maître les millionnaires azo la ngai to na matanga Berado sembola loboko Yannick Kayenga yo to talaka ba intervention zo bozo enregistre routine de la WhatsApp ya mutu abominga za misik zo boza tiki biso moi symbole et ça va bien pour ngamo muta makambu to kitana du super temps donc ne chapine de plein de grâce Blaise Fashion moustache à Pembe donc depuis na Lyon Azola Nanga, Fallon Boniato en direct de Paris. Donc, on a passé ma moto trop, on a poté tout. Donc, tout le monde m'attend à perdre collaborateurs de Bissot. Zobozi en direct d'Angola. Donc, pas si toi, voilà. Merci Makaous. Donc, prochainement, semaine prochaine, tu vas bête appeler Michel Mobima. Parce que le prince Bazo Niato m'a bien migolo. Ah? Non, le bas, on a 600 bateaux. On a 600 bateaux, on s'appelle tellement. On s'appelle tellement. Merci Makaous. Alors, Manzaka,
Un mot par rapport à Ndeko Nabiso, Autotika Biso. Ouais, d'abord, vraiment, toujours compatible sur nos sorts. Vraiment, orchestre, groupe, m'a fait rigoler. Vraiment, on a eu boss, donc vraiment, toujours compatible dans ma tanga à Zobozi. Bien que Biso Koutami, c'est ça quoi, mais c'est qu'il faut que la personne a déjà mouru à un niveau Angola. Vraiment, mes condoléances dans la famille, surtout. La part, il y a l'idée de faire rigoler. Donc, elle est la seule, vraiment. Donc, tout possible, mes condoléances dans la famille. Voilà, et na bandeko c'est pelaga na G7 et aussi au Ipsa Bangonini pour la liwa et comme libino na famille G7. Bon, vraiment na yebi que liwa ils ont de la sono quoi. Vraiment na web sara na bandeko ya biso au bazana Angola, ça dit staff il y a mouvement et puis staff nous il y a Charlie Solo batro net ba Kimuzitu Baki Muzita, fils d'Inzei, Batoura, boss Mathieu, Bendo, Massana Bendo, vraiment, ingénieur Kamalando, Yaya Balek. Donc vraiment, boss à la bloc Moboye, beaucoup de Sika Matin, on est allé parce que beaucoup compatible quoi. Donc le temps qu'il y a Bisotoya, parce que Bisoti va le 20, va le 22, Nega, Maka, Zalobia, donc tous a déjà, donc là aussi on appelle notre staff, il y a Bana Palanka, ça dit président José Mbounou. Donc il y a Gibson Biavanga, l'invisor, Raïsan Kasson, on a type là, Nimi, Babos Mathieu, et puis nous tout pénal à Rosenga, Boza, Matanga, on a déjà Bisotoya comme ça, et ça va bien, Fondé Zico. Donc, Boza, et puis vient on appelle Freddy Balembo, enfant belge. Bon, c'est mobilisé, Binotou, ça va bien quoi, les temps Bisotoya Banini, parce que le rôle des huiles de Konamso Zobozi, vraiment donc azan de ko to zagina ye na temps nous ya passé qui permet les padres les gars biso to za na les padres donc tout comme et que ça peut nga pe na ko kende donc vraiment tant que mesure ninga photo faut vraiment assistance sur les là donc vraiment na ko senga na staff tu abato atangi vieux Noël Pacheco papi pousse les sages donc bo somba babia vieux bo kitawana banini et ça va bien. La mère Sandra, donc et ça a bien faux vous alors. Voilà. Merci Kitok. Ouais. Manzaka. Ok. Moi numéro phone le téléphone muto toi ligne ko joindre ngambo. Na nicho tozama na Congo wa. Je sais que d'ici là vous avez déjà une émission en net. Muto toi ligne ko joindre na plus 243 9 72 19 59 79. Donc plus 243 7 non plus 243 9 72 19 59 79 et sans plus tarder na coupé ça moi comment dirais-je donc mbote kaka na basta faut pe bazo la biso mais basta faut on attend pe mususu na boza na matanga na opesa na Paris na opesa mbote na Jean-Claude Songola et dit Mankitosh Cédric Lutumba toujours en forme na opesa mbote na Dada na opesa pe mbote na Serge Pachoti et puis na Vienangedo Muzamba pourquoi pas Veki Makoda donc il y a Rifin Chikaya non il y a Rifin c'est fou et puis Christian Chikaya l'homme en barbecue donc Maman Betty du Kuala donc Boza on a quoi voilà. Merci Mantia les gars comme les biso et comme les bébino tout est qu'on perd des obosios avec bon exporter par la bino alors les lots na bande wata les banamboka pour na les cambe koleli les bota des obosi et koleli bébino ba plein faire rigola tu nous au moins témoignage faire pas na yo les obosi avec n'est pas na bon non pesa bena batutu ba Hollanda biso donc tozan la pas Simon to nango na habité ce togo partager en deni omoni zobozi aza parmi batu oyo batonga kindaku oyo tozana zobozi to vanda na bien donc aza garçon mobo azaki na ba malamu na e tokolo baka ba malamu te mazaki pe na ba mabe na e mais c'est un garçon mobo avant de mener batu bien donc on aurait une nouvelle zobozi alelaki nazaki kaka na palais nezaka na koti na fesse na tabo zobozi akufi po tozane dernièrement na Luanda ntango toyaki tonoki ke zobozi akufi wana ve na ngai donc ngai abengaki ya zo
donc na leli pena donc naza pena na pasi on a dans la passe. Voilà. Bino bozana fait rigola, wazali bongo président na bino le padre. Tanga yoka kizo bozia Koufi et puis azolo banini kona liwa azo bozi parce qu'il paraît que bazo kunda ina Angola. Ouais, président Bena donc aza Bena na passe makasi. Au moni que mardi tu fallait te répéter na pourquoi te répéter était pour presse Bena loko ane kota ki makasi pour zobo aza. Donc, on a une ceinture à prise. Donc, il prise bien, prise pas bien. Donc, prise on a un témoignage à Zobozi, bien à ma casse, à ta bisodon. Et ça, prise pas si on s'en rend. Donc, quand tu as Zobozi, tu as bisobo, donc, mbalamoko, puis âge zanan. Il fallait venir zala. Donc, tout ça, on a un souci, tout le lara. La porte-parole Balobaki fait rigola, qu'on fait le midi, le cola salapa na bango, Zobozi salapa na bango, bari ko tia moyen en jeu pour que bale na ndeko na bango. Est-ce que fait raison penser pe na ko tia mbongo na muke pour na ko sunga likambo ekoleli famille je sais mon normalement mon presse ceux qui a bien contribué pour le quand na TV que non na on appelle ça qui presse obligé à repérer ça. Tara papa social donc obligé donc moi le wa muke pour ba kundane on a besoin de Zobozi ezangate donc tam soupe déjà salé on de tout ça donc tu tam soupe déjà salé là il pas presse goût wala goût donc rien à dire quoi voilà mon beauté et puis numéro de téléphone à nous voir la biso ouais ba mbote na opesaka vina Gauthier mascotte sans oublier vina Papi Mouya et Bidocha Yvette Mbia Zanoti donc tout balinga oulu donc tous les lara Zobozi bien donc tous les lara Zobozi bien tous appelés la souci à Zobozi donc à salagi mingi pour la musala va porter parole donc il me rend un téléphone donc masalanga ebina kima mo ba mbri donc ya opiaka voilà ça c'est bien merci à Oulu Lambonda to continuer tout ça bande comme suspect bambote na bino nyonso na ndaku oyo chanteuse asika ya faire rigola Jésus des Néances comme on a un carrière strong la Kardashian. Voilà, Zobozi a autotika biso da exporter parole na bino ni rego ba papa liwe comme li bino to lo ba bongo. Bon, ngai na yesima mais na yoki masolo na ye tonton Boz. Donc azaki mutumala mon selon ba témoignage à bateau ba vivre na ye en tant que parolier. Non, excusez-moi, en tant que porte-parole, voilà. Mais que son âme repose en paix. Tous les longo, bisonnions sont pétali, bisonnions sont artistes. Voilà, moto repé c'est pas banani, bande wata biso et puis numéro de téléphone ils ont bien la bande ko badingaka Jésus des Néances et c'est la bon plaisir. Ah, bambote nanga na opesa na batnyonso d'abord au baebinga pour na ebike boye belé. Na pesimbote particulièrement na maître Paul Mboyo, surtout na mon président nanga fait rigola Jésus des Néances, les padres, merci beaucoup pour l'opportunité. Na pesi chrétienne Paulé Chambote, Yadada, on a mon avis nanga Marcaus Damba, yo yango na Sarah Chimanga. Je vous love beaucoup. Pour pesa nanga attend boyo kanga na ce que j'avais dit. Boyo kanga. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc tout ça on a un nouveau écrit à faire rigola. Landaki bango l'autre photo yambaki bango boki niveau wa yambaki. Na matanga toujours ya Zobozi tongaki toujours bango balela ndeko na bango. Ah na voice carane le viking Kester ande goloba. Ya Jackie Molopwe, JLT, pas popia yebi masolo oyo. Voilà. Naïbou se présenter encore, bande boîte la bino baï babino sous. Ouais, moi c'est Gianni Pacha. Gianni Pacha, moi non, je suis ça doit fouler en Amérique. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, vous découvrez un gars sur ma soleil bimi. Voilà. Ouais, moi c'est Laminaire sous Poilion, Makilaba champion. Donc, fouillé à Sikao Nzamba Sali, à Kitisina Ratsamouki. Donc, à bientôt, Bouyoka. Donc, tout ça vraiment, Mingi Kaganama, vraiment. Il y a Kabolana, Bande Goto, Badingara Bisso. Nous te perdre Zobozi vraiment. Donc, il y a 5 porte-parole, Bisso, vraiment, tout ça qui vraiment toujours ensemble. Mais, Liwa et Kaboli Bisso. Donc, Togo Lilae, donc, Malela Zobozi. Mawetondi na motema, ba famille na yo. Kalotiki biso na pasi. Papa Melina alembaki yoteo. Et puis biso boto tozalaki na yo na Gianni Pacha.
tolembaki yo te okende malamu ke ton âme repose en paix. Tika nzamba batela yo Zobozi, que ton âme repose en paix. Zobozi, na koloba mingite epa yozali nzamba batela Zobozi. Ouais, on a profité un peu de ce numéro. Numéro plus 243 81 39 18 551, je répète, plus 243 81 39 18 551. Gianni Pacha na Facebook, Gianni Mafuta sur la Betty Borzonga. Tozara éprouvé bani toli la Zobozi. Amna et puis ma kimia kwa nzamba protéger abatela ya maye malamu. On est de cœur avec lui. Bamote nanga na pesa bamote na Gilles Sava depuis Angola, Gilles Sava, il y a Gillette Batantou, na Bossanité Audrey la brésilienne et puis Carlos Bokota 10 000 euros c'est rien, 10 000 euros c'est rien au Canada. Na Bossanité Arlette Moyindo Marthe ma maman que j'aime beaucoup. Na Bossanité sous-souté oncle nanga Crispin Longango Mawolo na frontière et puis Banatou ya Luanda na lela bino fort bozana mutema Patrick beaucoup business na Bossanité Michael Mo le tour du monde IJ formé Banangola IJ formé. Ouais, Fabrice Laminaire na Facebook sur le qui déjà Fabrice Laminaire donc numéro n'angeza plus 243 89 54 92 870 plus 243 89 54 92 862 donc ça dit bambo te kaka na fichier senga Félix Cabo donc venanga di descendre en masse mon poto ya kala donc peut sina Blaise Boukaka les banquiers et puis sans oublier Fischer Senga Rodrigue Moukili donc il y a bien un rendez-vous na Bafle Laminaire Boyo Kaba Makambu et Pesami Afuyo nzamba kitisi eske bocho mona Gianni Pacha et puis Laminaire donc bano basali makambo na qu'est-ce que j'avais dit est-ce que Boyo Kaba oyi tutu nani oyo Laminaire ngo atelemi na nzela nanga po abloke sentiment ba frère chéri balingaka Jésus papa melina pesa chiffon na pangusa tableau bongo na lekaye sentiment nanga sentiment do boyoka ba petit bateka na maboko na bango ni makaso tanzete ya mogomboro c'est à partir de 3h junior et mukasu oh bateka nyangala kato yo na nyapule la guerre commencer papi mayongo opposition donc tout ce qui bino souvent de tuer les sous tu m'as tiré comme un ballon destination bina poto ou autant que alphabétique la minéral l'amour ale kembela na lema Rodrigue Mokili donc la bossani binoté vraiment donc la minère donc je salue Margaouz Damba vraiment taré côte c'est le peu vraiment donc Bifalo donc mbote na ba ya tout na ratsa mouvement c'est-à-dire la minère elle est là fort donc na ba fan tu à Jésus de nuance donc check maintenant soit Bifalo ya mado donc moto yo so azobina azosala plaisir na ba maman azosala plaisir na ba papa tozane pembeni awa toujours les la Zobozi na ligne avant tout au sala moi pas de danse ya kolela Zobozi les la Zobozi na robine ça la plaisir na bana poto lokola ba Alex Mbuni Paulo Heavyweight bazota la biso lokola ba kaba ngutiko na les champions na kata Switzerland et ça la plaisir aussi na galba pelo et tout manangwa ka Samuel et fils tama solo yango yo on a vu na biso Zobozi donc mes condoléances donc azave oyo donc azaki moi un peu donc azaki bien na bato donc ya liwa et la biso tout mbotera na bana Angola donc na asir que ego se passer nango bien nzamba zora molimo na ye na ndenga kimia ngana olelega na ndenge ngana olelega na danse mais na oyo sa bango ka non disque tour toujours beta généré toujours ne boyebika Bifalo azora toujours souffler ya ko sala ya ko créer nazaki na 4 minutes yo ebiti 4 minutes de gebeti ba danse ba autour yo
ebeti bamakambo ebele me nga na elaka ave nanga zobozi na eloko moko eza ya diske me na obi nango mingi te na obi nango moke. Voilà, naingo pesa déjà moto puis numéro de téléphone un peu au sala danse na souke ça bien. Bon, numéro on a besoin de téléphone déjà 089 863 44 00243 00243 89 863 44 00243 89 863 44. Donc Bobenganga il fallait ya madoye wana danser na bino oyo aliki ba danser nyonso na bosanité so na bandi ko tala sko Paris Laetitia Diantete Mengi Katimini Laetitia Diantete Mengi Fifi Ferrari maman na Chalia na bosanité ya poka ngoi petit nanga Akran donc basé belé la mission open à bois quitté donc ça veut dire que basé belé il est là ce que zo bozo na fait na ngai dans le fait na le logo moko kaka oza le logo te kaka muki ndina boost. Voilà, merci Bifalo. Voilà, qui toque à toi. Ouais, bonjour les gars journalistes. Voilà, bande robot à la bicho, bah ibike liwe utokome la bio na kati libota G7 Mobimba, porte-parole des Zobozi, Wazaki, porte-parole na bino. Alors un mot par rapport à liwe comme le bino. Ouais, normalement et ça choquant. Ça va passer. Coucou fait la motobozaïna ensemble. Moi je présenter ba condoléances na ngai na famille na ye. Puis biso famille na ye pe na ndenge ya boulot. Donc il est choqué pe na moi passer quoi. Bon. Mon nzambe mutape saka ye pe ka mutazwaka. Ngali wa bank sa ngali sote. Te mana be ya nzela na biso to. Na oma ensemble la na nzamba batela biso. Donc il a nzela na biso to quoi. Mais sauf que ye pas que moi avant trop. Nous avons été sur la bande rebelle, on a évité pourquoi Keba. Le gars a télémé la raïté, tout n'a pas été. Le soir, il y a un embarmo, sans gonga, sans rendez-vous. Pas ces japonais. Voilà. Ce qui est étant qu'animateur, que le lazo aussi, n'a crié. Pour que comme le moins ça là-bas, décolle sous mawa, et ça la sous bande sous plaisir, le coup là. Bah, Jérémy Koulo, sommet du Canada, donc mon thème c'est pour la patronne de la force de réaction rapide, na Katia Canada. Mikole koya na kosenga na tata nzambe mokonze. Lolangi akelela na blaza, pesa na mongongo kitoko na yebi koboka. Lolangi akelela biso ye. Apesa la biso ye, lelo akeye. Zobozi nzambe. Mikole koya o mama, ekozala ngayo ekozala toyo mama, mikole koya o zobozaki yo mawa. Ok, ça voilà, ça c'est bien. Alors on va partager mawana banani o bato la biso. Non, mawana on va partager na bato tout baibaki zobozi. Mawana bato tout oyo baibaki azaki moko na biso. Et puis famille na ye na bato tout baibi. Bato Angola nyonso bazali na ye na partager mawana nga pe na bino na orchestre na biso mobimba y compris na patron na biso Frère Gola le padre Nika Boronina ye pe aza na choc wana bon nzambe azwi ye toza na choix te la vie continue hein. Mbote na nga na la staff tout ya Mikili ya dadangwa bana Bera de Prince des Amonda Soda Makasi Venangai Blaise Fashion Nesha Pindi Sirigola Orligola Bionic Papa Doki Yoyebi Venabiso de Muzamba Venanga Leonardo Miss et Colon Coma Leonardo Miss et Colon Coma mon conduit à plateau de 15 ans Venanga de Gaulle Mata à Londres Ve de Gaulle na Bossani na Bugisi téléphone Ve Yosa Venanga na profiter notre Bungsa Chombo. Si vous avez une émission, vous avez un numéro, vous avez un SMS, vous avez un numéro. Venez à Leonardo Miss. Vous avez un numéro, vous avez un plateau de 15 ans. Vous avez un téléphone, vous avez un numéro. Si vous avez une émission, vous avez un numéro. Vous avez un papier 6 et puis c'est un Linda 206 fibres optiques à Paris. Qu'est-ce que j'avais dit?
travailler dit to sali ba boulot danger borobina borosepela mais sauf que toi na matanga to lela na zobozi numéro chombo na pesa pena so mingi te na bana ko pesa eto za na mama enregistrement pour na bata mabanga masalanga Roseti Kimbembe na Canada place aux alliés Roseti Kimbembe yo pena za na numéro te ça nga bien donc na bana pe numéro maman to za na studio Sili moi pesa so numéro za te ciao na sepeli merci na yo pena ozunga merci c'est bon fils Mbecho là bonjour. Ouais, bonjour, en tout cas, bonjour, nos fanatiques, la Bissonio, donc, ça dit, le bazar, on peut l'été, toi, quand on a frère Nabiso, Zobouzia, tout ce qui Bisso, donc, vraiment, toujours partager douleur, dans la famille, et puis, dans la famille musicale, donc, musique à Congo, tu perds quand même, tout le monde, qui a rien connu dans la musique à Congo, tout le monde, Ebani, tout ça, mais ça, dans la musique Nabiso, donc, vraiment, c'était un bon. Tout les laïcs donc passe dans le thème oui pour ça sur surprise na rap tout ça donc tout en rap donc tout les là oh liwa yuza mabe umemela biso batu yebele lelo lisoso memele biso zobozi liwa oza kolo liwa oza mabe donc on est ça dans cadre au lelande on a biso donc le téléphone puis ma moto c'est pas en tout cas on a préféré na pesa ta ba tout son temps pour ça contacter fils donc compte na Facebook ezali kaka donc fils ya métier là page na compte Facebook na ezali fils ya métier là donc so bobeti bo zonga ba numéro ma mteza kuna donc na pesa ba mbote belé na Jenny Lema kwa yu mamboka et puis Lisa Matadi depuis Suisse na bosanité Tiffany na bosani yo petit donc na pesi la skoni mbuza donc ba mbote belé et puis Yvette Mazé ou Angola donc Kalate toujours yana donc ban Angola nyonso donc Kalate toujours yana fils à métier loya to yemba to sala blonde to sala kaka et puis vient ngo diloma po na bosani ote Martin Smassine la Platini Menga ministre d'état na bosani yo pété et puis Diana Mole na bosani yo pété donc voilà quoi ba mbote na ngo wana donc tozali format to en plein répétition toujours travailler ba mawaka belé le to ba tote to le la ka zobosi donc voilà merci. Bonjour. Bande watoto na biso bangi bayeba liwa oyo komi libino na kati ya famille G7 ya ndeko na biso Zoboja tutika biso. Un mot par rapport ya liwa ya ndeko na biso. Non, wana zabinda d'abord aza vie na ngai nga benga vie na nga Zobo vraiment wana baza ba vie na biso ba contribuer peu trop pour la neti ngai maona za na groupe donc on a yoka kikara lisangwa liwa wana vraiment et ça la nga pasi makasi donc on a raisonné na bimaki ba chair de poule vraiment mais ba chair de poule donc ba bisinga ke non vie Zobo dae donc pour ba benga de na partir ya Angola na lukina confirmer pe na kinti pe na yo confirmer be ba bisinga pe ke non akufi ya solo ngato na kota ki groupe sika parmi ba vieux ba sala ngai ke non ba chenga mo ba poids ke mao na sala test na ngai po ba zonga na groupe bavie wana bazobo bazalaki pe na nga zobozi bazalaki donc eza benda matanga pona biso groupe ya Jet Set de les Padres Ferregola Meka Boloni donc eza benda matanga pona biso na famille na on souhaiter bango ka ba condoléances ya part na ngai mao et puis famille musicale nyonso ya groupe ya les Padres donc ba fan ya les Padres padrienne donc ba diaga tona matanga mutu munene lola Zobo donc aza sous-souté na mokili donc que son âme repose en paix pona rolo ba souvenir ni nozo garder pona ye ya malamu to ya mabe souvenir ya malamu bon ya mabe pezanga te mais ngasko ndevie na nga ye Zobo sa mutu mokalo ba force to fandi na kaka so to sana ka petit na nga mao petit faut t'esprit nous en a mouvement vous avez un mouvement faut t'esprit donc ça va motiver fort pour bon bazar ba bureau ba tout bazar rapembe ni na les Padres basola na les galactiques Ferregola boss Yamabe lokola na zwa vraiment tenter à refana na trop donc on a romona penza mabe na mingi te pour na zwa tenter à refana na trop na zwa tant refana na groupe tant na zoya c'est tout mais kozala na ba palin tout ça ko ça ba parcours na non
atokana na souvenir mabete ya en tant que chanteur so babi lelo le zobo na boyembo okolela ndenge nini kolela zobo donc ya zobo keye zobozi vienanga zobozi akei zobozi falo kufela biso ata awa na kini kasi vienanga kioko kufela biso kaka na libanda sango ekomelinga na matoi na yo kipasi susi que ton âme repose en paix molimo na yo evanda na kimia que ton âme repose en paix vienanga zobozi. Voilà, bravo l'artiste. Alors, moi, tu as plus numéro de téléphone, on est la biso, au partager, mawanao, yakobung, ça m'a la zobozi. Ouais. Mbote d'abord pour na fan na biso nyonso o bazota la biso. Surtout base solide, ba vienanga na nord na zomona déjà, venanga Bestino Bilele, ya Dada, ya Cherigola. Pe nazomona base solide ba vena biso et donc son tapé bazawana a pe na kin nazomona ba CG Vasco Mabiala vena ngai Bestino Bilele nazomona pe mbala moko ba vena nga Guilema Vakala ba ya visa ponza ponda papa Satia donc liwa ya ngwana déjà comme le biso na groupe donc tout ça là de toutes les façons na que les padres non de ngazana makambo esale maka de toutes les façons que matanga ya moyi e kundama na kimia pour na contact ba fan nyonso bazana posa ya coach na ngai mao les biter pour autant ba yo ka banzela yo yebi voilà muche e mwana mama pesa sa inalingi na yoke e Kongo Kinshasa yembe la Jésus oyo kikuna baleli ekuna babomi batwe masasi bakobetaka na bato kankankanka nzoto nanga motema nangi kimobali nanga ekei wapie bolingo ezanga mino kaseli ya kati na nzotwe souffrance nango eleketa moto na kumba to na kati ya koma batima deker motema ezobeta lokola mbonda pinkindi nzotwe. Donc pour beaucoup coacher ngai contact ezanga numéro nanga mo na salelaka 00243 89 622 0803 donc so check code 00243 89 622 0803 na bosante ko pesa be bambote mingi pa ya batlokola ba Jenny Lema aquarium ya mboka na London pona ebika yo makamuno kenda kapeti libanda ba Jenny Lema aquarium ya mboka na ba Londres wana nazomona ba tulokola ba Joël Eoke Jolas les mystérieux les bons garçons na ba Paris wana nazomona ba massa na ngana ba Maroc lokola ba Rossi Lupuki donc qui rit des bons garçons wana na Maroc ba Rossi Lupuki azana déjà zo dirigé Aris qui dit mal à merveille na Paname nazomona ba Trésor de Versace pe na obosa na te kopesa mbote makasi na Angola pour Angola kala mingi te tozo za na Angola wana bat lokola ba venanga iPhone yalo mama iPhone 6 venanga yalo mama Charamao nazomona bat lokola ba venanga André Ntsumbu mokuse atalo wana vie ya kati donc na ba lemba wana et puis ba fan nyonso o balinga biso donc kimia vraiment. Voilà, merci Mao. Très prochainement aussi tu relouga tout ça là. Il y a mon bimbarani, il y a mon pia quoi. Mon pia kunde tout ça là kaka. Merci Mao l'artiste. Voilà, très chers amis internautes, je pense que vous avez suivi, vous avez compris que c'était là les poulains de Ferrego là, Bomoni Ndenge, Baleli de Konabango Bosi, Baleli na Luembo, Baleli na Kobina, Baleli na Maloba, parce que Balobi aussi les solo Oyo. Zobozi à sala pour na bon Katia G7 et puis aussi contribution à faire rigoler combien pour na de konaye Zobozi azali bongo to benga un peu cofondateur il y a G7. Voilà, merci à toi. C'est dit qu'un temps roda bébé mineur français de France à la biso et na sanité Chris était le futur marié sans oublier Vini la triplé numérique. Babito ça va toujours ensemble le candidat de Zalaka et na sanité mon ami hein balobi au moins un mois quoi. Yves Loumaya, leader à London, et c'est le plaisir aussi. Hein, tout, Yves Ipan, le président Apo Ferenc Zelikoye, les parfaits de bonne odeur, sans oublier le président Gianni Faye, Albi, les franco de la presse,
tous Betarama Soloka Ningzalaka, les Franco, Gianni Fay, et ça leur a plaisir aussi. Tant que on a bien Bartus et Nabino, Bozo encourager, les journalistes sont morts, on a bien une bonne sanité, Mystère Siatou là, et ça lui plaisir aussi. Na, Balobi, joli Moujinga, plaisir à trop, Léla est fort, merci. Tolanda bino kala mingi te tokola kisebno susu maramezo leka na ville Kinshasa. C'est parti rester kangi. Merci. Bye. 001 quoi. Nya se banda awa internet awa Facebook awa Google awa. Donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo Rande le bel wata. Mais pour la sikoyo baptiste tout bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph